Mbote na bino bandeko wa bino mama Ariette Kilimbushembo mama Ariette Kilimbushembo TV na telemi lisusu awa na telemi lisusu awa pona kopesa kaka mwa news mwa conseil o nyonso koya topesi na sengi na bino bokota kaka bomi abonné na chaîne na ngai bokuta masolo kitoko baya mwasi baya mobali bokuta masolo ya kolamba bokuta masolo ya conseil ya politique mwa mokepe kotaka donc sangisa to sangisaka lelo toza na sujet na ba o bazotia soka sali émission ayibi émission ya bato azui atie titre moko ya lukuta. Pourquoi vous savez makambo ndenge wana baya mwasi baya mobali yo moko okofanda na ndako na yo te soko okotaka YouTube obiki oza muta YouTube na kati omiko kaka okokota te osali histoire na yo osali eloko no na mutu na yo obwaki ngo na kati ya YouTube ata ozui nous abato otie pa na yo comment quand même titre solo comment titre lukuta te comment titre solo que titre par exemple ezali que Félix akendaki soki na Beni Félix na soki na Félix na Kabila babundaki ya solo pe totali babundaki exemple nde na pesi otali Kofina Wazekwa bapesa na kimboti totali pe na kati ya solo Kofina Wazekwa bapesa na kimboti totali Fer na Kofi ba fête anniversaire esika moko bali esika moko totali pe aso to koti na kati ya YouTube et attirer biso to koti pona nini yo kokozoka masolo lukuta otie li solo tamsu ya bien ozo titre tia lukuta pour gagner ba vie. Pourquoi na sengi na bino ba chaîne bo saka makaba ndengwana botiko sakana kana bato botiko sakana kana ba esprit ya bato po tozala bana te tozala babete tozala mikolo et on tosala eloko moko tango fukoli campagne na société ke nazo sala eloko boy il faut tiaka pe eloko solo. Par exemple na fungoli campagne na nga ba savon soki ba atali eza savon ya te ya monganga bakutaka monganga bakutaka mililote bozwa mayele te yo kotika na YouTube pona kotika ba titre lukuta pe lisusu ozokotaka na ba o bazosala ba émission basala nzambe epesa pasi yo muto sala ka émission ya musala ndia basala nzambe mais ozokoma titre lukuta po luka ba vie eza péché te olingi lifelo ozaka bonzambe lolo ezofuta mena titre okotiama kamso lukuta bien sûr besoin na information ya solo ko je pas moninga solo ne koti na YouTube to je pas moninga yo zo titre lukuta potang mutako tala otam susu tisekete ba munela Kabila tanga na komona na bi inda ki makasi kasi tisekete ba tikena ka batele ba bundi na kota bo eloko mususu mamo bi eloko sala ke kraka ka mutu bino ba sito yo bozo kotaka pour tirer ba titre lukuta botika pona ba vie luka ba vie na ndenge na omokoko ata soko tie titre solo soki ba tumba le batali 3 batali et ba qui si nombre yo linga ba kisama combien monde entier bino ba pozo sa ba titre lukuta botika pona eza bien te botika masolo na lukuta bozo ba kisama titre lukuta eza bien te naza ndeko ya YouTube sikola bana kozwa komo ba site na bino wana soko tiepso titre lukuta na zuna motema nange pasuki na tala titre wana par exemple Olive Lembe bamundaki na mwasi ya chichi na kebo na kutielo comme susu to en tout cas to kabo ba bi computer bana ko pesa komo na bino et pas monsieur YouTube po bon monsi so passe boni ko katira biso mitema boyeko pourquoi en tout cas baya mwasi baya mobali so mon émission boko takota bomi abonné botia ba commentaire na bino bolobela bino pe bango poto moni passe na kati ya YouTube na nga kotala tele ko musoma longana tala bola titre ne passo nga motema na kota na titre boy nazo mona makambo na zo lokati bino bato bozo sala makambo botika toyebi bino na bana komaka ba kombo na bina na ba site to pesi bato ba bi ko sala YouTube tina suka batindeli monsieur YouTube po banda ko bloka ka bino po boko sala makambo ya lukuta te po bo gagner ba vie na force note
tant on kota ko bana ko sa mission na kati ya YouTube zala pe na mayele ti ye pa pe ko développer ba sujet et puis que na ko sala boy bat ba ko linga ata bat balingi te so bat ko ta 5 ou bien 3 ils ont déjà nombre tout fait nombre mais ozwa ko ibaka ba vie abatu o koti ko mi titre lukuta po bat bakota eloko moko te yo sala ka ndengo na ya mwasi ya mobali tika wana ezali te ya pete ezo bouger biso mitema tant suppose que na attention teta motema beti puna tala na émission boy na kota boy yango te ok naza mingi tako bana pe simbote na bandeko na nyonso ba oba mi abona merci na bino pour besoin ajouter 1 plus 1 ba oba pesa biso conseil soko sala ta mo émission ba moni mo erreur ba pesa conseil merci na bino ba oba fingaka nzamba limbisa bino po YouTube ezali soki mutasali ta mo erreur ya mo sto ya mobile mo ko mona akozwa akopesa conseil mais za ba misuka akofinga na kateba ya mo ya mobile yo zaka na bitida okota YouTube ko finga na kaka omoni mutache émission no bandi ko finga obandi ko eza bien okozwani na kofinga kota pesa conseil ba kota pa pesa so conseil to pesi nzamba pambola bino toza ba news ekoya ba news ezebele oza émission ba to bazo tia titre ma beti da kuta po bazo ba vie bokota kota bomi abonné chez Henriette Kilumbu Shembo azawa bino bokuta masolo wo ok mbote na famille na ngambo bima na batu nyonso ok bye ezawa bino Henriette Kilumbu Shembo nalingi bino mingi bozala bien bokota kota na senge na bino kaka bokota kota bomi abonné